Jeudi 14 mars 2024, Nazalina Sengo Yako Pesabino, Maemaso Oyo Baingo Beti Balengeli Pona Pokwa Ya Lelo, na Momongo Mokende, Bolandi Maso, Botenabi. École Congo démocratique pe École Chine, Baouti Bongo ko signé Avena Oyo Ezali Bongo ko modifié contrat chinois Oyo Ezali Bongo signé le 22 avril 2018 wapi École Chine Ezali na ba avantage nyonso kasi na signature Oyo Uti Bongo Salema Mokolo ya jeudi 14 mars 2024 na cité ya Union africaine na miso ya tata mokonzi École Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo École Congo démocratique et Zuiba avantage et belé montant global elongo na 3 milliards de dollars pour na kokoma bongo na 7 milliards de dollars américains. Bolanda ezalaki signé le 22 avril 2018 na mbongo moko ya moke tolobi 3 milliards de dollars américains contrat chinois oyo epesaki ba avantage makasi na École Chine presque eloko te na École Congo démocratique et outi bongo kozala revisiter topé ba outi bongo ko modifier yango na bosenga ya tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wapi RDC eko se retrouver makasi na oyo etali bongo énergie pe ba infrastructure 7 milliards de dollars américains pendant 17 ans yangonde montant actuel ya contrat oyo bongo signature ya Avena yango et salemaki mokolo jeudi 14 mars 2024 na cité ya Union africaine la présence ya yemoko tata mokonzi École Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo entre partie chinoise représenté par le ministre na yango moko partie congolaise o zalaki bongo représenté par le vice-ministre ya ba finance o représentaki ministre ya finance o zalaki empêché vice-ministre ya budget o a représentaki titulaire na ye empêché ministre ya ba mine pe ministre de l'infrastructure wapi désormais barrage ya Lusanga etikali lisusu propriété privée ya ba chinois te et comme société moko mixte tolobi société eza ko appartenir na Chine pe na Congo démocratique na Siko Hydro désormais Congo démocratique comme na 40% et École Chine 60% na Siko Congo démocratique 32% pe Chine 68% contrairement na ndenge ezalaki liboso wapi Congo démocratique et mandeki kozwa presque eloko moko te École Chine ekobanda désormais ko construit 400 km ya nzela pendant 15 ans na kobandaka na année 2024 na est ya Congo démocratique wapi wa construit 600 km pendant 15 ans pe Chine ekotonga lisusu ndenge ya kalate tolobi ndenge ya lingi na tango ya lingi agence moko ya pilotage ya suivi ya misala yango etiami en place pour na surveiller yango pe agence ya ba grand travaux yango ekobanda ko veiller na qualité ya misala gonga ebeti Tikali karana o itali tata mokonzi École Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo ayambaki bongo mokolo ya mercredi 13 mars 2024 na cité ya Union africaine chef spirituel ya église Kimbangisto tolobi mwana mboka papa Simo Kimbangu Kiangani oyo ayaki bongo ko pesa ba félicitations pour la réélection na ye pe azangaki te ko lobela likambo oyo etali bongo itumba oyo ekolo Rwanda ezali bongo ko imposer biso na est ya Congo démocratique voilà ezalaki na pokwa ya soirée à mercredi 13 mars 2024 nde chef spirituel ya église Kimbangiste Simo Kimbangu Kiangani akomaki na cité ya Union africaine oyo ezali bongo visite na ye ya yambo pona année 2024 tina wana a profitaki pona ko féliciter tata mokonzi École Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona réélection na ye na maponomi ya 2023 na moto ya École Congo démocratique boyo kango mokonzi avant ayaki na kamba tomoni makambo nyonso eleki bien nzambe pe asalisi aleki yango toyokotala to remercier situation na est ya École Congo démocratique ezali ko préoccuper makasi papa Simon Kimbangu Kiangana tina wana asengi kaka na ba fidèle na ye bazala na attitude moko ya prière pour ete Congo démocratique ekoka bongo kolonga etumba oyo agression oyo ekolo Rwanda ezali bongo ko imposer poka ya Kimbangu na nzela ya bana na ye ya ba M23 boyo kangoka toyaka na Kinshasa makambo ebele toza pe na bandimi mingi awa toyaka kotala bango e tolobaka tosambela makasi
makambo ezokoleka na mokili na biso tozosepana nango te, surtout na est bitumba oyo eza kuna toza na esengo likambo wana te po tobondela makasi nzambe ayokela biso makambo wana esila. Bazali awa bayeba ke likambo oyo président asali na Lingomba le 6 avril chômé payé, likambo wana epesi lokumu mingi wana ezali nzambe soki asepeli biso tozwi mapamboli. Papa Simon Kimbangu Kiangani a profité na séjour na ye na Kinshasa pour na sensibiliser bandimi na ye na tina ya construction ya memorial ya Nkamba pe na tina ya fête ya 6 avril 2024 oyo ezali koya. Date oyo tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a komisi yango journée moko férié chômé pe payé kolandisama na etumba ya Papa Simon Kimbangu pour la indépendance ya Congo démocratique pe ebandeli ya misala na ye. Ngonga ebeti. Président ya pays agresseur tolobi ekolo Rwanda Paul Kagame andimi bongo kukutana na tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona kosolola na date pe na esika oyo ekopesama yango ebimaki nsima ya masolo oyo azalaki na yango na médiateur ya crise entre ekolo Congo démocratique et ekolo Rwanda oyo Union africaine et pona Joao Lorenzo ezalaki kuna na Luanda na Angola. Voilà. Annonce oyo epesamaki na presse mokolo lundi 11 mars 2024 na Luanda epai ya ministre angolais ya affaires étrangères Tete Antonio. Sima ya bokutani entre président angolais Joao Lorenzo oyo Union africaine epona lokola médiateur na crise entre ekolo Rwanda et ekolo Congo démocratique pe président ekolo Rwanda Paul Kagame. Selon chef ya diplomatie angolaise, Paul Kagame andimi kokutana na tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na esika pe mokolo oyo ekozala bongo défini to pe mokolo oyo bakotia. Pona yango, selon chef ya diplomatie angolaise, ba délégation ministérielle ya bikolo mibale esengeli ba travailler elongo pona ko franchir étape oyo esika oyo ezali kosalema pona koluka bongo kimia na région. Déplacement ya Paul Kagame na Luanda esalami moins de 2 semaines après déplacement ya tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kaka kuna na Luanda. Wapi asololaka pe na Joao Lorenzo pe andimaka kukutana na moninga na ye Paul Kagame ya Rwanda pona koluka kimia ezonga bongo na région mobimba ya Grand Lac. Kasi sur terrain banguna ba M23 bazali koyoka kaka te, bazali ko continuer na kobetaka masasi pe na kobomaka population nyonso na appui ya armée rwandaise. Ngonga ebeti. Takana oitali bongo guerre na est senge ko ba été mwana mboka Michael Mambuki ozali bongo chercheur biblique pe mokomi ya buku oyo zani na kombo ya le mystère biblique du Congo et ses totems lion et léopard ye atalisi été esengeli kolongola moto ya léopard na bilembo to pe na ba armoirie ya ekolo Congo démocratique pambate léopard ezali bongo ko talisa makila tina wana guerre ezali bongo ko silate pe makambo mabe ezali kosalema mingi pona ye esengeli bongo kotia elongi to pe moto ya okapi oyo ezali bongo espèce rare oyo kotrouve kaka na Congo démocratique pe yango ezali calme makasi boyokai. Nasalaki découverte moko to nazwaki révélation moko sur totem mboka na biso ezali léon na léopard ba totem mboka na biso. Alors nazata totem mboka na biso tozomona motu ya léopard. Comment voulez-vous que kimia za na kati ya mboka na biso po balobi devise na ya mboka na biso ezali paix, justice, paix et travail. Na tête ya léopard wana basala ba cérémonie ebele. Donc dès le début tant ba adoptaka ba armoirie ya mboka na biso ba totem ba ancêtre ba chef coutumier basala ba cérémonie ba bengisaka esprit moko siko esprit wana ezwaka caractère ya léopard ya lion na léopard pour n'entendre makila na kata mboka na biso Congo. Comment voulez-vous que kimia la justice d'abord ba bani la justice paix travail justice na kata mboka na biso soki esprit wana maléfique eza wana justice ezalate même na magistrature na biso justice ezalate kulu na ko sala mabe atangisi makila
apesi mbongo corrompre ba libérer po esprit wana otangisa makile ezali ya lion aza ya léopard na lion léopard comme lion baza banyama moko baza ba animaux féroces batangisa makila mais bozomona te ke contradiction za makasi soki boza ba moiri wana sikoyo diable ce qu'il fait azozwa caractère ya lion na léopard po atangisa makila na este kuna massacre eza donc tokosala biso ba prière na kati ya Congo prière eza remède mais avant to appliquer remède na plaie toza nango il faut tolongola nano pu tolongola nano tofi na nsima to appliquer remède donc eza même ba occultiste tant ba utiliser ba makambo nango ba mystique ba utiliser ba symbole oya bango symbole eza satan na nsima ba symbole surtout soki ba bonza ngo ba consacrer ngo epa na ye Satan a réclamé eloko na ye. Toko prier to chasser diable kende guerre si la kati ya mboka makile tangate bakulu na bazala te na plateau bateke makile tangate mais Satan a réclamé toujours nan bolongo de loko nangate. Nazwa ki révélation wana il faut to longola tête ya léopard wana to longola tête ya lion to cha au moins nyama mususu nyama wana oto tozana ngo eza okapi eza nyama moko ya kimia okapi alingala salité te okapi so otali mboka na biso ndenge za na décision salité tozana okapi te tozana lion na lopa kuluna ezotala makambo wana sans que même ba théologien bayeba sans que ba homme politique bayeba sans que ba nyonso na kati mboka bayeba mais nga nazwa ki révélation wana esengeli coûte que coûte basala nzambe esengeli babonza mboko na maboko nzambe ba détruire ba esprit wana o nyonso ezoya à partir ya totem ba totem na biso lion na léopard na lion ba jeune formé ya mouvement de libération du Congo bango babeti ngonga pona kotakisa soutien na bango na candidature ya moko na bango totangi bongo mwana mboka Edi Iyeli Mulangi na poste ya vice gouverneur ya ville province ya Kinshasa Elongo na mwana mboka Daniel Bumba Lubaki na poste ya gouverneur pona bango bazali bongo tike gagnant oyo sengeli penza kotombola likolo pona bolamu ya bakinwa nyonso boyoka bango soutien ya biso ba jeune nyonso ya MLC ya ville province ya Kinshasa tosengi na jeune nyonso esika ozali moi MLC tozali kosenga déclaration na biso ezaleke biso nyonso tozala sima ya candidature ya Edi Iyeli Mulangi biso toza ba fourmi azalaka na province te fourmi azali na ekolo nyonso lokola tozali bana ya Kinshasa bayi MLC tozali ko soutenir Edi Iyeli Mulangi comme candidat vice gouverneur biso nyonso tozali sima na ye toza koyoka teke umbu Kinshasa esangisi biso nyonso bikolo nyonso oyo nyonso baleka na kati ya province ya Kinshasa comme ba gouverneur ezaka ka bateke umbu te bikolo nyonso eleka yango to sengi to longola esprit ya division awa na kati ya ville ya Kinshasa toza ko soutenir candidature ya Edi Iyeli comme vice gouverneur na ville province ya Kinshasa biso bana ya MLC toye ko soutenir ba candidature ya gouverneur de la ville nyonso oyo ezala kati nyon sacré ebanina Daniel Bumba na vice gouverneur Edi Iyeli Mulangi biso nyonso MLC place nyonso tozali ozala maluku ozala malweka ozali na mbankana biso nyonso to soutenir ba candidat oyo union sacré apesi biso tike gagnant na biso ezali Daniel Bumba na Edi Iyeli Mulangi biso tout tokutana awa tokopesa bino mukolo po toko soutenir bango tina suka pe ba gagner élection oyo MSC viva MSC viva MSC viva Jean-Pierre Bemba président.
Si Malabango ko participer na élection législative nationale et provinciale na province na bango ya Tswapa, les trois fédérations et mouvement de libération du Congo Tswapa basanga ki mokolo ya jeudi 14 mars 2024 na siège ya parti ezome na commune ya Gombe na Kinshasa. Wapi basalaki auto-évaluation na maponami ya le 20 décembre 2023 na province na bango. Réunion oyo ekamamaki na mwana mboka honorable parisien Bosamba oyo pe a représentaki fédération ya Tswapa 1 pe na qualité ya président. Mwana mboka président fédéral Jean-Marcel Losongo a représentaki Tswapa 2 pe Tswapa 3 ezalaki représenté pa ya vice-président fédéral Ali Deps Lombongo. Nyonso na miso ya interface ya MLC Tswapa, mwana mboka Richard Lokota oyo abetisi ngonga mpona koloba boye. Masolo eleki malamu poto talaki maemanso malekaki na maponami bakokoso nyonso oyo elekaki oyo tobengi auto-évaluation na niveau na biso ya Tswapa. To milobeli to tali oyo elekaki ya malamu to elekaki ya malamu te. Pona nini tozui baponami mingi te batoyo tobimisi bandeko député mingi te nyonso wana totalaki yango. MLC Tswapa ebimisi moto moko tobimisi ndeko honorable Ghislain Ngayo pe APA mibale kasi tolingaki te MLC ebimisa bato ebele ebimisa bato ebele kasi tosukaki kaka wana tokoso na ba parti ezangaka te tokulikiake toko travail lisusu koleka pote santé ya parti ekende mwa liboso po na MNC ezwi pe bambanda ebele na kati ya Tswapa. Ba parti mosusu ezalaka te ebotami, alors il faut to travailler lisusu makasi pote leadership ya MRC ya 2006 ekoka kozonga pe kokoba. Ngonga ebeti. Bon moment ça nous chaque jeudi bayi ligne aérienne congolaise pe basali ya lac bango bakutana ki lisusu mokolo ya jeudi 14 mars 2024 oyo liboso ya direction générale na bango na avenue du port na commune ya Gombe po na kosenga bongo l'état congolais et ko bongo ko kotsa bango na ba droit na bango ndenge ba prometaki bango uta le 12 mai 2023 et pa ya Tata Mokonzi Lili Maleka pe Patrick Musala bazalaki na bango voilà. Outa société na bango ezala liquidation kino sikoyo bayi ligne aérienne congolaise lati na mukuse ba koma libanda exposé na bapasi nyonso mukili nzala bokono liwa kola libanda nyonso pona kozanga ba droit na bango oyo esengelaki bulamatari akokisa elaka na ye apesaka lokola bazeli e yanu ezali te uta 12 mai 2023 yango bakiti lisusu liboso ya bâtiment na bango oyo ezwama na avenue du port na commune ya Gombe pona Kambela pour le gouvernement congolais bien que bazali ko signer ba faire courante batala dossier na bango avant que bango ne surtout bakufa batika mokilo yo boyo kandenge ba leli na kobetsa ngonga o ngala zo bisa pona mokonda mboka na zongelika na malobo ya lobaki ya lobi concernant ba to ya zo kamba ba DG ba ministre banane tango muto osale pa na yo o ofutaka ye ba douane ye. Yango de ebisiye état que chef de l'état garant de la nation yo pe na tour na yo biso ba Jean Lac o de la di ba collègue de fait papa na yo to sala musala futa biso pe mbongo na biso état de l'eau yo sengaka depuis 2021 si le lot est là yo moko ndenge lobi maloba wana futa biso pe mbongo na biso to bika na mabota na biso batu bazo kufa batu bazo souffrir batu basili maele ekomi lokola mbongo moto osenga bakabela biso oyo da mbongo ya mutoki na biso to salaka to nyokama to saela mboko na wata na mwa image ya kokanisa histoire kala
eloko tokoloba na gouvernement eza boye peut-être depuis le 12 mai 2023 ezalaki biso te ye moko gouvernement na baministre na ye basali conseil de ministre na bango après kosala conseil de ministre bayebisi biso na porte-parole ke ce dossier na biso eza na basolution oyo baza kobongisa oyo te biso mpe tokoka kobika depuis le 12 mai 2023 tozeli badossier wana nde omonaki tofandaki na kimia ti ve mois de novembre totelemi tokoki kotuna kuna na epai ya ministère ya finance mais ti lelo oyo toza koloba tolingi tokokisa 1 an basolution oyo gouvernement prometaki biso tomoni nano yango te bon tofandaki mpo tozelaki après kovote mokonzi ya mboka ke ya forme gouvernement bon gouvernement ya koya te mais pasi eleki yango tolobi tobanda kokutana mpo mingi mpe baza kokufa mpo baza sur na information te baza na espoir te tolobi boyaka comme ça to se réchauffer to se préparer mpe mpona kokutana na gouvernement oyo mokonzi ya mboka kosala ngonga ebeti mikolo oyo moi ezali makasi penza pe Metelsat atalisi ete bambula ekobeta makasi na période entre mois de mars et mois de mai 2024. Mija Alwa abeti ngonga pona bi. Metelsat azali kosenga na ba service ya protection civile pe ba autorité compétente ba ye ba kozwa ba mesures préventives pour na ko protéger population pe ba province o ezali concerné na bambula o ezali koya na ba partie minene ya République démocratique du Congo. Koyoka Augustin, chef ya division ya centre ya météorologie nationale pe responsable ya service ya prévention du temps na Metelsat pona ye bambula makasi ezali koya yango ezali ko dépendre na ba niveau oyo tozali na yango soki ezali na possibilité ya koyamba ba mai ya mbula oyo soki ezali na possibilité te yango ekoki ko déborder pe kota na mapango pe bandako ngonga ebeti. Vous allez na page rose dans l'édition à l'élo pour la observer témoin en mboka Félix Bilembo, directeur na administration ya portefeuille pe maman Mireille Kumbonzingi Mudombo bango bauti bon kobala na officiellement liboso ya l'état civil na commune ya Gombe pe soirée dansante et salé makibongo na salle de fête epidei na commune ya Kintambolo tout pira c'est là petit mbonga pour la bola. Directeur en fonction en administration et portefeuille Koulou Tobaleki mwana mboka Félix Bilembo Mututugu oyo bamesana kobenga beton pona comportement na ye ya malamu azalaki na esengo ya makasi à l'honneur samedi 2 mars 2024 elongo na molonga na ye la charmante Mireille Kumbozingi pona cérémonie ya libala na bango liboso ya chef d'état civil ya commune ya Gombe sima na bango kosilisa makambo nyonso liboso ya des familles mwana mboka Félix Bilembo na mama Mireille Kumbozingi bango mibale bandimaki iyo ko vivre ensemble pour l'éternité po yo kanenge ngonga epetamaki. Chérie Mireille, je te promets que le meilleur n'est pas le pire. Faire bébé n'est pas suffisant pour te. Je te promets la fidélité. Je vais t'honorer davantage et je vais te respecter. Je vais te rendre une femme plus heureuse que ce monde. À ce jour, mon amour et mon Félix, je vais te faire porter cette alliance de mon amour envers toi. Je te promets de t'être fidèle, de te respecter, de t'être obéissante et de t'aimer. Awa basinyaki PV ya acte ya mariage elongo na batémoin libala na bango na pokwa nde ekomaki tour ya cérémonie ya réception ya bainvité nyonso na salle epidei na commune ya Kitambo wapi couple Bilembo bazalaki à l'honneur liboso ya bainvité na bango pona kokabola esengo ensemble bakado ya balonge epesamaki bafélicitation ebele epesamaki na jeune couple
sima kolia pe komela ezwaki esika yango nde epesaki nzela na ambiance ya kosakana te na rythme barumba congolaise. Pe na suka nango gâteau ya mariage ekatamaki na signe ya bolingo ya couple bilembo oyo bazalaka na yango mpo na bato nyonso. Ngonga ebeti. Ande na jundingisa kosukisa édition ya jeudi 14 mars 2024. Mwana mboka Patrick Lusala bomomesano azaki sima ya caméra montage sima makina kesi ya makutu pe régie finale epai ya Joël Pembele mokolo ya vendredi 15 mars 2024. Mais mija alua kitani na ngai pona kopesa bino basango mususu ya journal Ngonga Ebeti. Mbote na bino nyonso pe merci na bino baso bolandi biso Wutanka Luka pe Uta quartier des anciens combattants na commune ya Ngalema. Boboto o mabota. Alidor Bigonza pe libota Bigonza mobimba bazali na mawa koyebisa na baninga pe bayebani liwa eleki pe mwana na bango Timba Bigonza Hermeda oyo baninga na ye bazali kobenga mingi 12 ye akufa kibongo le 28 février 2024 na hôpital Saint-Luc ya Kisantu na Congo Central sima ya Bokono. Bongo programme ya matanga ezali boye mokolo ya vendredi 15 mars 2024 veye mortuaire ekosalema na terrain basket na nzela ya Matadi topé national numéro 1 référence station Sonangol na cité gare na Kisantu na Congo Central. Peye mokolo ya samedi nde levée du corps ekosalema na morgue ya hôpital Saint-Luc pona bokundi kaka kuna na Kisantu na Congo Central. Tika ete sango oyo ekomela moto nyonso ayebaki libota pe mowei. Aaron Tsongi pe libota nsongi bayaka mobimba bazali koyebisa na baninga pe bayebani ete programme ya bobseki ya mama na bango mama Nsongi mama Mapasa oyo akufaki le 28 février 2024 ezali boye mokolo ya vendredi 14 mars 2024 veye mortuaire ekosalema na résidence familiale na avenue des Palmiers numéro 17 na cité gare na Inkisiki Santu na Congo Central. Pe mokolo ya samedi 15 mars 2024 nde nzoto ya mowei ekobima na morgue ya hôpital Saint-Luc ya Kisantu mpona bokundami kaka kuna na Kisantu. Tika ete yebisi oyo ekomela bato nyonso bayebaki mowei pe libota. EBMZ ya bumbu bazali na mawa ya koyebisa baninga pe bayebani na bango liwa ya munzimi na bango na kombo ya Cédric Mazumbu oyo akufaki mokolo ya mardi 5 mars 2024 na nzela bokono ya ntango mokuse. Programme ya matanga esalemi boye dimanche 17 mars 2023 nde veye moto ekosalema na parcelle familiale ozwami bongo na balabala ya Kimayala numéro 82 na commune ya Bumbu na direction Chaba Sosa. Lundi 18 mars 2024, nde bakobimisa nzoto mowei na morgue ya hôpital de référence ya Makala mpona bamisusu sana oyo ezomi bongo na commune ya Selembao. Sima ya recueillement nde nzoto mowei kokende kokundama na Mingadi na Congo Central. Tike ete communiqué oyo ekomela bayebonso bayebaki mowei.